to M. Tika mwana bato obengisa kiye na resto osombi biloko futi omeliye na supermarché poli biloko futi obimisi porte-monnaie okapeliye $, akomi na posa songe pa na bango olingio memaye na kuzu te. Tika mwana batu, 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 tika mwana batu. Jean-Marie Liboma les gonza du abimaka kaka na buto toyeko binisa na Mbote bonjour na bandeko balandi nyonso ya Africa Telema TV pe bandeko balandi ya Congo Vérité Polele TV. Nebe skezo mbine bozaya ko sepela parce que marakuja eli sus. Marakuja raka na biloko ya malam. Marakuja raka na biloko esepesa. Alors sans bétologie ndengana otuzati. Sans bétologie, hein? Ndo balape momi wana te et sans bétologie ndé peto yebanité. Donc on est là toujours dans bétologie. Merci à toi Neuf Lumière, balobi Neuf Lumière ngala. Donc mo konja mbétologie et puis créateur ya mbétologie et Dimitri Bonganya asimbi technique cameraman moka boga na loba wa CP na pananga moko marakuja ndé na obali sai. Sans plus tarder na ko passer micro na ngana na zanga mote ka ndenge zalaka ba se présenter moko na moko boye babango parce que baye to panzante kaka ndenge zalaka na mbétologie na obanda toujours na loboko na ngaya mobile. Bonjour papa. Bonjour maman Mara. Kombo na yo bandeko balandi ya mbétologie balimba yeba yo. Kombo nanga, je m'appelle monsieur Mbouba Fils. OK, merci papa. Bonjour Chidi. Bonjour maman. Kombo nanga Brigitte Dambenza. OK, merci. Dambenza. Bonjour papa. Bonjour maman, kombo nanga ambassadeur Nasson. Bonjour maman, kombo nanga Grâce Pombo Lumière, Grâce Pombo. OK, merci Grâce Pombo Lumière. Tozoko bakaka balobi merci à toi Piro Malanda mokonja ba théoriste na kati ya Bruxelles. Balobi sponsor number 1 ya mbétologie. So mono l'équipe Piro Malanda oyo olongoli et Dadi Manaka yanga ndeko azwa charge ya kolata marakuja à chaque émission donc soko l'équipe Dadi Manaka na kati ya Belgique kaka wana na gare du midi au kuta salon de coiffure moko za wana ya kitoko babo garçon bazana bazo sala suki na Belgique précisément na gare du midi tozoko bakaka sikokoba mama elikambo na biso lelo ezali boye eza ko yinda la plateau parce que lelo baye awa babi des problèmes ba regarder ba bande na bangote donc ba repanza teke na ndenge moko parce que marakuja ya kaka et félicitations à toi Vincent ndengo bengaka ba encouragement et na Gislain Loko la Belgique ba encouragement pe ba félicitations bozo pesa donc mbétologie toujours landaka mbétologie donc sans mbétologie nde bozo ngal pe na mominoté na bona tanga komono parce que boya kinatanga mama elikambo na biso lelo ezali sine nini to elembo nini elakisaka ke momi oyo azana sexe munene to sexe mukie to jo oyo azana bor munene to azana bor mukie babenga marakuta lobe no likam oyo po musu balobi omona boyoteli mbebo shero mbebo depende zo lakisa pendako anania mo be metongo kota aza wololo aza polele petit mo boye na boye ba miselo brigade MBO mai babwaki eloko nini la kisarake Joana aza na plein bien to ya mukie to ya munene to ya mulai momi wana anania mo vrai eno sikatenda to eza ndenge nini kaka ndenge zalaka Tozoko bakaka babi merci à toi Koko lycée Ngazi na Londres et Mami Ngala na Londres Olivier Ngala na Belgique ba yangande ko bozala kaka bino fumu toto dikizeko les patrons des satellites Royal TV zala yo na Luanda toujours la mbétologie toza kaka na kobandaka na loboko na ngai ya mobali kaka ndenge zalaka papa fils Mbumba eloko nini elakisaka parce que yoza mobali eloko nini elakisaka et pas ya mobali po yeba azana platini munene to eza mukie to azana mesure moyen elakisaka na nini papa. Merci maman Mara. Eloko ya liboso ko tala ke mwana mobali azana noko gaga ya munene to noko gaga neza mukie liboso na kala to bano kansaka mutu so aza mukie seka azana noko gaga ya munene
to muto munene c'est kaza noko gaga mukie mais à le contraire nga vraiment na yeba mingi soki osimi mutu na musapi musapi nini papa musapi to za mbetologie bandeko na biso balandi mbetologie balinga ko éclaircir bango parce que ba mesala ndeko tala yango o est-ce que zo bongisa mabala bato ekufa ki bazonga na mbetologie ba o banda ko sala eloko moko ke banda ko kate ba zonga na mbetologie pe lelo ba ko pratiquer yango ba komi normal na vie na ba mama na oyebi soki nga pe nazali surpris tango kaka to linga nakuta na film moko boye asiminga na musapi oyo index ona la Miller killer killer la Miller asiminga ça va nga tune oh ça va nini habité o mobali ngabi oh nandeni habité to yeba mobali ya malunga soko simbi au sentir musapi c'est que ça va ngabi oh c'est bon hein akenda pe na mbetu amona pe que oui ça va oh na remarque on a deuxième momie troisième momie pe ayebsanga oh mususu pe alobaka te mais nga moko na timbele déjà nde asiminga boye c'est que ah mesire mususu pe asimbaka boye mais aloba na eloko te mo bofandi na mais au moins mutu azo simbola musapi yo kasi kaka moi tendresse mais comme déjà na mbiaka na timba déjà ba fongola nga ke momi soko asimbo se veut dire ata mesire ya platini na yo donc nga na yebi na on na ndenge wana. OK, merci papa. Fils Mumba tozoko bakaka balobi pas merci à toi Patrick Mandé qui na Afrique du Sud précisément na Pretoria mobala libala zalayo et l'Iswande que mon vieux l'Iswande qui coule pas na Londres et Denju Konde étoile filante bozala karabino na Londres ba soutenir marakucha ba landa mbetologie parce que mbetologie zo bongisa ya mabeto bwaka ya malamu tozwa na loboko na ngai ya mwasi papa ambassadeur eloko nini elakisaka to si nini elakisaka ke mobali oyo azana platini monene to azana plan mukie eloko nini elakisaka papa fils ayebisi biso ke ezalaka na musapi pe alakisi musapi yango yo kolakisa biso ezalaka na nini mpo na yeba ke mobali oyo penza azane mukie to mobali oyo aza pena mbinga zor na se. Merci maman Marakuja vraiment la question. Comment na mobali azanelora mukie telora munene elakisaka mais nga na ebi na tango kala se tondoko la to bandako kene net na ba école net ba laïque batapoto ba ebi o bazana o ba vivant na kin tono kende mingi na ba école to zine zeta ya pondu osimbi plan na yo donc noko Michael Jackson osimbi yango obetsango pam oloni nzete. Oui, naebi. Voilà, c'est l'imagination, c'est un ndoko là. Oloni nzete. Kono kolona nzete wana ozota là, plan na yo na ndenge nzete sokole là. Ba des fois, ba masa mususu, ba nzete na bango pondu ebunga. Nzete pondu ekoli. Soso ebungi bongo donc plan na pe ekola te. Ezokola kaka. Ekola kaka. To ndoko banga, or eza na ndenge wana te. Koyeba plan ya mobali eza munene, des fois pe lakisa pe na nzoto. Ndenge collègue nanga abalola ocholo ba fils il a na nzoto ba misu na makolo ba misu pe na elongi na makolo place ni s'il vous plaît biso dans la mbetologie to la lion so clair na makolo net place ni parce que makolo no ezana ko la biso makolo place ni o la sarake bon platini munene e rola ki sa peut-être na lisapia suka so ça ba suka na munene. Bon, ouais. Ne tombe partout. Bah, nous sommes munene. C'est que pena kati na ye, ya munene. Bah, nous sommes na munoko na ye, eza munene, musuni. C'est que pour mona, ya musuni. Bah, nous sommes ba se trompaka. Au moni e bo kasini teza muki mais oké po moni eza munene. Zomona. Donc ba symbole est là qui saka net na ba misapi. Na banzoto zomona donc nzoto soda costo ozola sapeke na CP oui mibali pe ba kimara libumu des fois ko kima libumu pe o kima libumu ya munene platini pe ezonga sima donc mibala plabe bazape bilo munene bebe munene pe ba bilo munene ba laksa na ba symbole
Ok, merci toujours pour Bakaka. Balobi Fioti Ngoma, papa Fioti Ngoma motema madombunga ngoma na Suède. Donc na kacha bakini tozo vivre na ya Fioti do. Bino ba boza ko ba ke biso na papa na biso Fioti tozo dondo kaka na kacha kin. Et balobi Denju Konde, étoile filante et puis Liswandeke, ingénieur Willy Mwanga na kacha Allemagne et Popi Mwanga na Bruxelles, puis Romalanda mokonja ba théoriste babi sponsor number 1 ya marakuja pi ya mbétologie. Donc soyo boy na yo omonyo lekiye yaka longola ye remplacer toye ba makasi na. Tozoko baka. Grâce. Eloko nini elakisaka pa ya mwasi ke fi oyo azana sexe munene to sexe mukie. Est-ce que vous yebisa bandeko balandi na biso ya mbétologie ba yeba? Merci. Soki na meka koloba moi place wana moi si o azan sexe munene ayeba na kabu na misu kandi ba papa so ba tsoloba ke mobalo azan sexe munene ayeba na misapi ayeba na misapi makolo oui ayeba na misapi makolo ayeba na misapi ne oyo bo yandi mona mwasi mususu o mone boye mnoko na ye et là c'est déjà oya zaidi ana kati na ye mnoko na ye déjà et là ça oh c'est trop dur. Hein? Pour moi, je suis mais au moins, et là, c'est déjà aux Arabes, dans la carte pour moi été. Si on a expliqué bien. Et là, c'est que sexe naïe, au moni mara. Il y a on va voir, ok. Au moni nyarna et là, ça peut ils ara koto boy, hein? Mpanzo boy. Donc n'engo mnone za n'engo mona o wana za munene koto boy. Donc so koto kuna kati mystique, oui. Bon, ils ont un moi si mais au côté pour ok bien, mais on a ba chaleur morbo, on va sur côté il est tapé au room et au versé na yo. OK. Merci Tozoko Bakaka, merci grâce. Babi son excellence papa des anges, Zalayo et japonais Okito na New York. Donc bozalaka kabino, Liswandeke mon vieux, Fumutoto dikizeko, na Luanda babi Zalayo et Pasi Pambu les Vietnamiens de Londres mon vieux. Tozoko Bakaka na mythologie. Mbenza. Eloko nini laksaka et pas ya moi si to sinini qui azana sexe munene to mukie. Merci beaucoup Mara. Signe vraiment et là c'est que moi si au hasard na sexe munene to mukie naebi vraiment te. Mais mobali kanda yeba ke moi si non bandeko balobi ba e bilembo ngasko bilembo wana na ntela saki na tale lembo oyo na comprendre que ndenge muno na ngeza boye siki na sena boye attends ça bon mibali kutu oyeba de apoto bo fana na kisheri bo sola bo fana quelque part e momo lekse liboko ota mesure yelo o mesure lo kone so ndeni o mesure ba so e position ni oyeba de atete bo sola atana Dimitri ati pantalon boye ni na ota na mo ke Dimitri na ati pantalon boye lo kone na mesure boye même pantalon et ça même na pantalon là ça mon bel msoko ati pantalon a bombi na se ya munene na lekse mutuna sima a bombi yango au moins ke o pena ba gumbi oye ba partir pendant des snacks toi mikolo donc moi sinde vraiment na yebité mais ça peut constant on a té mais moi si ko la vage munene topé mukie et yaka mobali nem to yeba ke moi sinanga oyo ale loko ne munene loko ne mukie donc yaka ni mibali ba découvrir biso pour moi on romi kumi ça pète et ngana vrai chérie et grâce au côté c'est peli mais mobali pas continuer c'est pété. Donc yaka mobali des fois découvrir nga mona oyemi ebate mais yo moi c'est au sokola nzoto na yo soko sokola mai oyeba ba ke lo na miko na fongwa mi miko na mukie to yebaka mais est-ce que vrai pena bon pena moi si pas bon on est muneto mukie pour balkande donc à sentir donc c'est ça. OK merci Mbenza Babi Patrick là na Suisse pangi na munu donc toko bakare Allemagne na Belgique bozala bino balobi 0032
Ange Gabriel Kodamboka bakalate na kati ya Kinto tozelaka ba arrivé na bino et merci à toi Pierrot Malanda soki yo tenani mususu yondo leki bango et Dadi Manaka na kati ya Belgique balbi yonde mokonzi o yazwa charge ko lataka ya ende ko marakuja tozoko bakaka na mbetologie papa fils Mumba yo lobike soki mobali yo bayebaka oso batali na musapi et que tant moi soit Nathalie alobike oui o penza yango mais bokena mbetologie à se retrouver et ça la kondengeni. En tout cas, moi c'est vraiment ceux qui bovani naye mbaliboso bokene na mbetu na noye bayote soka ke peut-être ya bando kanisa ki mbalo so na kena mbetu o sepe sanga mais bokomi na mbetu a sepe sote vraiment wana ke luka omitalisa otuna bakoko po eloko ni pas nanga vraiment na ansir na ngai. Ah bon? Pas nanga na ansir na ngai pe nazana exemple mususu na okende pe ti lelo mutatikala na sentiment wana aluka kaka ata bali me aluka ka zongela opo otike na ba degré moko ezalaka te mbisa mboto mara ngala aloba boye po nde baloba ke mwenga na to meka na boye ezate bon soki mais so ezaki loko mo boye to mekani pe omoni ke oui a muto azoloba pamba te na trop sir na ngai na trop sir na ngai. Merci papa fils Mumba balobi koko lisi engazi Dimitri Bongania makambo ekomoto kisangai fils Mumba lobi o soki to meka nanga marakuja Pierre Malanda mokonza ba terroriste na kati ya Bruxelles ta makambo na komona na plateau nanga o ba yepa violengo biende nini na ozonga sina loboko nanga ya mosi zaka ambia sa plateau donc eloko ta meka nete bo banga te maka na bina zali Dimitri Bongania zala yo papa ambassadeur lelo ndenge yo lobike elakisaka na misapi esape na basi mususu moko abenga na Tunisie alobi marakuja lobela no likam très bien nga nakutana mobali moko ndeka na monaki misapi na ye kande yo lobi ye pa bi oui nakutana mobali na moni misapi na ye minene o penza na zui penda o nga nakulukaka nakutai nango me bakende boye makaminyo se muangani taka mobile longo le matin azaki pressé azaki na soif longo le bembo moi sabi na décourager donc nazaki sous na sengoté mbamo na bise fièvre ça linga droit to pasaki musapi penza ka yango ne laksa parce que y a besoin de déception à partir musapi amné eloba masananga edo famba na niveau Brésil ayesana mibali bali mibali bali bon ben subazate te mibali musubazate mibali bali net banane net yo bo bende nini bon na mbetologie so yo sa mobali ko le kamibali so yo za ko ngape na leki bango ah bon ouais OK ko première fois au moni biso ba mibali première fois so zande neti on a match on préparer match mais faut préparer match ya ba match te o ba coup direct te na le nanga pe bien na préparer match nanga bien mais ba déception musu to kuta nango omona moi si pe ane pe nya munene yo za no munene oui ngondo pe na gaya mais OK pe bokuti nya mo pe gaya ina pe ba nya pe alia mara ba nya pe no le pe na nya pe comme là nya musuni donc pour so tika ngote mais aussi ça ngote o tikele kaka mais na moment là faut ça makambo zomona o lepe na ba o damo se oui na lié mais ba nya musobi ba nya pe o ka pezali ma nya mukie mais e kauka nya munene mais ya na maite o mo créer ba mai ko cha ba soyi ko cha ba meponi ni e pesa ka mo ante moko boyo na liduso ngo o mo na pe makambo ngwelengi boko na nga tete lo na ngeza mukie bo pesa ela na pe eza mabe ajouter le mot très capital. Yo ko zape o mona ke ngondo na nga mnene. Mais ko kuta na pe na mutu nyakos na ye e vimbaski. Okoti boy okoti pe mama wu. Mais yesu ko mona mbalo neni ni akokite. Mais zana batu mususu okoti alolela. Mais mususu okoti bano loba ke okende mupanzi po yoka moi bien. Po so loba okende tout droit et l'autre.
donc faut une stratégie faut mon balle aux en stratégie pour ça au côté to sentirat au côté première fois au kito mata so nyako sa muya moi c'est ça muké tant au côté ma difficulté c'est ça mon neno au côté moi difficulté mais tant au côté maman fungwa mi wu ah senti oh so na kene tout doit na bima fouter funa kendaka na okende na basculer pour y perdre satisfait. Ok. Balui Sola Ricardo Zoao, les vieux Macambo na kacha Portugal Zalayo, mon vieux Kandé Tolo Barabaye Bate et Diko die chauffeur ba grand car na kacha Paris. Merci pour na bébé qui toko ba uti ko bote la biso donc Zalayo marazo continuer kaka et Anbi Total Allemagne mère nanga moko tendance mère moko lava quoi Anbi Total Allemagne et balobi merci à toi leader Timba Koka na Liège héritier vous qui na la crèche so monika place toujours à mon pepa nzambe toujours na la crèche toza kakawana tozoko kabakara grâce à namoni okomi déjà kolenga parce que bana mibali bakomi ko mener bino na kati ya plateau na linga ke bujaka isifi bo bunda don na kabola langa ka bino parce que toza na débat bango balobi boyi nia mususu pe ko melaye pasana na plan mais nia remeli grâce rôle baké moi si pour yebaye azania munene to mukeka ande utekuluba à partir ya mbebo naye mbebo pe goza munene oui na sepeza munene oui okepe okuta na mobali moko to nyarno za muke par exemple okuta na mobali moko azana plan munene et que okoki ete ofutepe eso kutana nga pene biloko bono na kutana ngote ngane na boye atoza ne loko ngolo ko likola sapatu na aussi sango oh non sili sango oh abalo tala abalolo ya omonika loko to ote sa mara awa ba meka raté to meka non aba meka ah siko oh moni omoni edimi trozomona maman abalo azoluko zomona ngai pena ngala futaka te mara ngana futaka te donc je suis sûr de moi-même ah oui donc ba mibalo ba olo ba ke ngana ane loko munene so na kutana mutu mo beno mais c'est pas jamais ngai okutana ngalo ngala en plus na mongo ebi en tout cas na mongo na za mongo ngapena nga mtaba sankusu oh donc ngapena moto moko moni moto moko paloba biso yo bata moto moko donc makam abalola zolo bawana ala elo munene kokuta na mwasi moko bwepe okokipe te mwasa na tiko ndeti baso batika wana eza bango atiki na ko supporter te nga to fiba na ba plan wana grâce à dangereuse na dangereuse te abaki météorologie bongo te kasi yango dozo panza eza bongo te abalolo te soto bika bangala te soto bangala ponga za kota bangala na pe kota bakatange siko bangala ka babeta tolo te bala mo sa musoil po kele olobaka bangala ah balolo to comment ça devant makama be ko la batute quand même to lobe makama météorologie ah yanga na oloba nakuta na mutu loko munene nakuta mutu loko mukie et pas nango zalaka satisfait no balen bien bien wana na ebate na betango tennis to babiloni donc j'ai déjà dans mon nango loti donc c'est loti donc ozala nango ya ndenge ni ozala nango ya 90 degrés ngano 600 osokuta na oyo ezati na on a bloqué tête. Donc on a la deuxième république. Ok, merci Tozoko Bagaka. Balobi Diko die chauffeur ba grand car na kacha Paris et Sola Ricardo Zoao, les vieux Macambo na kacha Portugal. Tozoko Bagaka et Richard Kweti de Panama. Zalayo et Patrick Ele epangi na munu kalate na kacha Bakin. Tozo dondo kaka ndena ya fioti ngoma, motema madombonga ngoma wana pena mon papa mon papa. Donc tout ça quand tozo dondo et Souza de Monica, leader à Kingo Mwambe, leader maman na Marie Ange donc Zalayo na kacha Paris et Élysée Issa Mondonga na kacha Paris c'est mec à moto
tozokoba kaka na mbetologie bridja namoni bana ningisala ya makolo eza makambo ekolo awa te yo lobi yo yebaka no te e bon lelo sokutana mobali mo eki aza peni mukie yo yebaka na yo te mais ozana oyo yo lingaka na moto malgré obombeli biso mbetologie biso tobombaka te tozana mpona kobimisa o nyonso o bato bayebi na o bayebi te o mpe bayebi te bazozwa o mpe bayebi bazobakisa kaka na mbetologie parce que nazo rappelle chaque jour nalalaka te ngamaka kutu o maka kutu elo moko boloba boye biso mpe nde nando sampa mwasi na te bana nando sala yango intact ozongai na bombelo kado mona otindela voilà ezaka nde boye donc mbetologie totika te mbetologie so boya ngo kufa na donc okufi olongwe obeli opemi biso mbetologie continue bridja mbenja mama elelo so okutai na mobali moko aza na peni mukie ta muso linga no ya mo ta muso linga ya lobi grâce à lobi yeso akutai no so donc akopese yo balancer yo oyike mwana abangisinga oui il faut to préciser na ma mususu eza nyaka musuni mais eza munene ezaka musuni eza pe na bord pe nda eza munene mais eza mukuse oh ma mususu eza munene ya mulai ozomona wana epanja matrice yango wana siko eza bord ya mukie ya mukie mais eza mulai ya mukuse mais eza munene ni ya muso ni ya musuni peno beno osimbi na be musuni mais na kati eza mukie kasi neti eza munene mais musu be musuni te mokoti pe be momona mukie mais ozo pénétrer même mamoza gaya est-ce que côté photo bete ngo c'était oh bete ngo c'était tozo ko parce que toza mbetologie tozo ko bete la biso ngo c'était nyaka musuni ezali mais eza mukie hôtel pe petit na bord gaya tenia kos munene boy mais ero pénétrer ba no koti na kati pendo senti que azane mukie ezaka bongo nde boye bakake oyoyo otaye libanda musuni weekend eza bona kati za mukie mukie meta mokota be polele wololo basi bakota basi sanyo mibali mususu moi mibali banini ana borga ya mukuse yebo sa travail na ye kana na mukuse ne bongo ndenge fils alobi ozolia ba coin donc o tout a penati na kati penate ero tout ba kimisi OK tozoko bakaka merci pour l'éclaircissement omoni likamba sexo ya musique mara surtout bino basi sur la tikola to cycliste moko boye bore dessinara nazala mutu moko na yebi très bien sur la ti pantalon au mona vimbaski oluli mais poka na mekango te mais na yebi te ba ba mekango te pour moi le baté que ya yeza muketo eza munene mais na lamba boso moni au senti vraiment que moi la moi si musuni vraiment de yepe so la te lamba ba du tout batala ka wana de so ka le kana nzelo mo ka c'est que bilengeza mais comme biso so to bicto mekato mekate to respecta ganzela yanga te eza na ndengo wana OK mama bwija zoko banayo parce que motala bango déjà na miso mabe awa ezaka likamba mbetologie tozo panza nteke moto na moto abimisa oya ye parce que motu ne zaka yanga réponse ezaka ya bino ba invité boza na plateau na ngai mbenza ndenge yolobi yo yebaka te mais osana ba choix na yo sala kape oyebaki jo oyo tamso tali pe na boga tamso tali pe bo mbinga zo o penja na sepene mais okepe kuna boye mawa trop o regretter kutu yo tchaki be mutema lelo pena donc ambiance gogo mais okomi kuna boye ba regret moko boye tamso sali yango pété et c'est écoutana na bon pona oloba ke écoutana nga te vraiment c'est trop dire on mibali na biso lelo niti mibali so avana plateau ba ocha makele po mobali pena ya bo pikili ki penza ya bo pikili pena ya bo kungwa ya pena na naturel be ya pena sauter de ba koma ko tshaka ba bloc ko melana ba kisi po esa ba songa ba jet mais on peut ki ne do la kala tant kala penza ke mobali pena ye moko naturel bo o ko écouter na a sepeli so pena mbetu et comment passe et quand mobile mususu boko na silisa malobeza ya ngai mobile mususu boko na chambre boye moni mwasi ata le ko munene to le ko mukie soki mobile oyebo sa musana yo o se pesa ka mwasi na yo na ebite
na mipesi to na mikumisi te. Moi si il faut non bien na mobile na fo moi mobile soit ACP sur ma casse. Na caresse na tendresse na dona nyonso wana avant kuta akota yo de so ACP sur ma casse mobile soit kocho de a tout mon nettoie mon kie o do akoka bien. Au moni mibali ibali bakosa biso intimida biso na o ngana eloko munene ngabo lo munene amapa yebo sate o sepeli na ote oyo kinyo sentiment tilo o mona pokine kamba moko alali na yale elembi nango do mo forcer o simba e poete mame ete manenge za kite poni po force ezate makele kae makele kaka mwasi makele pamba o moni ndeza boyeko nga mwasi wa vaje muki basa vaje minene na mokili na biso on a habité na mboka na biso bana bango belete bana bango te ndenga lobaka bana bango te pour nini pour moi si peu okuma réflexion munene tam c'est la période moboé on a période de ovulation et fongola biso basi période dans ça moi ça va passer rapport na mobilité okuma bien polele au moment où on rappelle moi que on sent pas polele pour ni on a période de ovulation so période dans les 6 mois ça sont ndenga zalaka azonga mukie nebiti obakenga afia munene nebiti ataba tielango ataba tiel obala na mbali na journée moko ala 5 bali 6 mibali o côté bo o se plaka para mwasi dona yebi na ngati ebiti o se plaka o kutaka fashion o fashion biso fashion so basi ele ko élastique ata mbala kocho le atongo na midali otofungwami tango osokola mai choko mapoko ozonga kabu basi babota kati moi si aboti abimisi mutu munene mwana bimi emsu moi une semaine deux semaines à 3 semaines mbala kocha kushika mukie isa normal moi si na basala moi si bongo basi bafungwa mama na mukie ongana yebi na ngate azana ngapona ngazati moi si a toujours non quand nenzamba sala ye soka fungwa mi pona nga et a période ya ovulation. OK, merci tozoko ba. Na ko répondre pour malo. Na banana na liga mumbenza lobi ya liboso ke mibali ba mela biloko. Mibali ba mela biloko bazar. Ya naturel bazar. Na ndenge nini? Netinga exemple pa nanga. Mara soninga na meli biloko. C'est que pour na verser ils a passé OK elenga rapport sexuel ils a faut vexer. Voilà. Pour na mona ngo tinate na mekango nenga lobi na mekango na mona ke na bebisa sentiment na ngai ngande na zaraboé Dieu me voit na zaka naturel tilelo na yebite soki na ko lembaka à la longue mais pour le moment na za na te wana un na répondre wana un deux nenga lobi moi si venger na mso munene bazala raté à cause na raison te pourquoi bino secret ba ces anini eza propriété soko za no propre oyebi ko soko la venger no très bien ata za na ovulation na nga zoloba et ko za lango e ko diminuer no mnene même te mais so mbala sentir à côté abi oui azata za na temps oyo mais ça va mais ce mois so soigner la venger ne bien te so ka za iloko mnene ko za iloko mnene oui ata za na période d'ovulation ata za na période d'ovulation te au côté boy au sentir ka ke OK kaka. OK, donc pour yo il y a vagin Mickey Bazali, vagin Mickey. Oui, Bazali. Au contredit déjà. Na ndenge nini? Te na pesi raison te na obi ke na ndenge nini basi mso ba propriété. Na ndenge wana ebi ko soigner. Ponga na yebi ke mayo kaka eza kisi munene pona mwana mwasi. Mayo ngana mbali mena yebi. OK, merci. Donc on va chuter vers la fin. Gracia. 42 Zalaka, moi conseil pour nous conclure et numéro de téléphone na yo et moi ba dédicace na baye. Pour nous conclure, nous sommes des gens qui ont lobby pour abalolo a andi za ki likamna balolo. Donc moi il faut se défendre à ezate. Pour ndinga utikoloba ndinge mbenza utoloba ke mibali alobi mibali soki bakoma mibala naturel lelo ba ate. Baza oui ngana lo bango pona nini lelo to comment préférer to linga so papa na mikolo ke ba jeune garçon oui na ndenge nini papa mukolo a linga asalo ba biloko moko boy o jeune garçon sauté jeune garçon so meni masangata o sala oté so ngane na abune to fandi boy to yebani de ba misusu baza awa so ba meni masangate donc journée de na lobi
Bon, n'arrêtez. Basta mibali na ndenge wana soki mobali muso ameni masanga te akokani kosala yo te akokokango te yango na ngina lobana akokolala mwasi te ndenge mobali asalaka mwasi akokosala ye te yango na ndenge mbenza alobi mibala naturel lelo baza na bango te donc nasina makambo koloba te mpo abalolo conseil kana opesa bandeko na nga mwasi ya mabe azalaka te mwasi mabe azalaka te donc mwasi to aza mwasi mobalo kokuta na mwasi to aza eloko munene yo lingana no mwasi eloko mukie koko ebise mama e nga lingana nguza eloko mukie sokolaka mai poso meti na bokoko lelo esala na mama malonga te mai oyo kaka ezongisa biso basi na pesa numéro de téléphone numéro na téléphone eza plus 243 89 77 17 361 plus 243 89 77 17 361 on boit qu'à Vienna Orly Mazeko à Paris sous a démoni comme présidente na ngamuro moi c'est Kingo Mwambe na France Vienna Serge Diana azana Soudaf banana lumière mobimba c'est tout. Merci. Merci à toi, héritier vous qui n'a la crèche. Balobi surtout ça à place où tous vous me panjambe, place Maracuja do passer des missions tout le temps donc tout ça quand on a la crèche victoire au moni place des artistes na ngambo au moni la crèche. So bungo benga Maracuja na ilaxa parce que toi on a ba chambre paye bien qualité au vendre pendel lengi et puis Malanda mo konzi et dadi manaka. Balobi l'histoire ndeke. Si tu solol, on te solol. Chez Maracuja, si tu solol, franchement, dans le barananga, moi aussi j'étais solol. Si tu ne solol pas, Gistina Loko, on a vérifié qu'il y a un de Kozalayo. Papa ambassadeur, comme il a souka émission à Bisso, on a conclure, moi conseil, numéro de téléphone, moi pas dédicace d'abord. Bon, pour conclure, grâce à ceux qui me parlent à ma belle, ceux qui me parlent à ma belle. Mais faut que me bazate moi si ndenge ba de lobeli awat moi c'est loko munene moi c'est loko mukie yango na lobi ke voyons lobi ke moi ça ma be azate so yo lingi obongisa ena tena. OK, merci pour notre conclure na conseil na pesaka pour na basi kande bandeko balobi faut basi faut à la propre faut basi à la propre mabala mingi ezokufa mpona basi baza salite kana na bandaki introduction na ngai basi oyo mpe bakauka baali siko mpona ka basi oyo bakauka topesa bango ndeti conseil nini baluka badocteur basoigne bango parce que niaka mwasi mpe ezala mai niaka kozala okauka te mpo so mobali azoki bamaladi mingi ezo ya parti mosusu mpe soki aza mai trop mai wana eyaka ntango oui, mais on a s'embrassé yo makasi pendo senti que na embrassé yo. Même ebimi tezaka sec, orosa neza pe maladie. Pe tokuta nango pe belé na biso mibali. Ozomono ke pe na mwasi pe mwasi bo sali nyonso mais mwasi ngo mai ezobima te, bo mindena bo ko luka ba mai par-ci par là pona bo forcer. Wana nzete kauka maboko wana bandaki ebe ko sala te. Mais pas nga na ebi ko sala. Bo me kanga bo mona. Donc pona biso pe ba mibali pour na biso ba mibali ndeti ndeko nanga abalola lobi bata naturel baali soko le na bien oluka balondokas oche ba nkoro bakita mata bakifaro oboma mama power te mais toza nango tomona kango power zomona mwamba ankoro do pona ozala kaka en forme ok so le ndunda bien matembele lo mo soupu olali journée au monde que ozano bien au lukana ba kisana pona nini vraiment bandeko na ngai kotana vraiment pe biso mibali bon oh bana la sexe mikie ba luka e minene so oui e luka ba minene parce que so kutana ba kaneti basi oh baza ba minene on mette que ma fouté à côté mon ko fouté attention que ba gauche droite aba lobi OK mon panzi mais oh c'est mon panzi ngopé et tout à fait oh ba koti sanga mais oh dana katiti oh na quantité oh yongo vous êtes déjà donc c'est que ça ça côté déjà asura kasi asura mi pende
Donc c'est un peu ça, il peut boluka, kisi. Vraiment, nous remercions toujours bato ba soutenaka biso. Venanga William Gumbo na Paris. Renate Pressier, motema Jojo Mouya. Na robot santé David Loutete. Na kacha Bangola, Léon Kimbi, na kacha Bangola. Na robot santé Bébé Naval. Grand fan de drama à niveau États-Unis. Redila nous les mineurs leaders. Ya Jackie Ozo Kende. Inch'Allah. Numéro à contact est plus 243 89 71 72 618. Plus 243 89 71 72 618. Ambassadeur Alingi Binomingi. Ok, merci. Merci à toi, Fumunto Toldikizeko, le patron des satellites Royal TV na Katia Luanda. Zala Yangande quoi. Métier noir, Zoko Bakara, l'Iswandeke, mon vieux cool par l'Iswandeke, na Katia Londres, et passé par les Vietnamiens de Londres, Balobi Denju Konde, étoile filante. Tout comme vers la fin, Maman Benta, pour nous conclure, moi conseille quand des alara numéro de téléphone, peu dédicace na baye. Merci beaucoup, merci vraiment pour l'émission Mara. Comme conseil na opesa. Ambassadeur à lobby, le mobo à lobby, mobali et moi si mususu azara kauka ato simbi o simbi mais amona ki obi mat amayebi mate mobali musu azo caresser yo o ratelo o se pena na ngote o se sentir no tout que sentiment yate na verser na ngati na bizanga pressentiment na ngate pota musu ko esimbeli na yo et convaincre ngati ta musu o se pesa ngati na ko simba na wana donc moi si y a bien avant à pressentiment na yé ba mayone bi mais il faut sentir bien ayoka bien sentir que aoki sentiment de converser donc c'est ça moi ça bien donc conseil comme conseil na basi biso ba na basi vaja mukena vaja muneza raté donc moi si omi sokolaka bien ozalaka propre propreté na yo ndeko sala yo ozalaka o garder toujours vagin na omukie donc mama ebele bele ba kisi e rosungola lelo lobby e bongo lobby kuna e baby solution o moka ina komi bonde ni OK ba kisi otiaki donc mainde yangona naturel yangonde sunga biso basi mibali pe donc soko moni mobali pe peni ya mukie tamsu nzamba sala eka bongo donc mo fini kuna perdre moi si mo arava ja mukie po bakuma maka bongo ba mbale la romela encore te acha ni tepo avimbisa po a se pesa moi si non so ba sala bongo déjà donc au monte que au malisu mpanzambe donc il faut zaka ningo zali au coup d'abela mo fini ka yo mesure na yo botambola ka bongo donc merci beaucoup na bande ko nyonso ba na biso libanda bande émission bétologie. Donc merci Nabino na pesi mbote na staff bolingole ki nyonso bango nyonso baza malamu na pesi mbote na Jetu Lukombo GG connexion masalanga mwana poto ya kala yaki na poto kala do ya tongo na pesi mbote na Fallon Lusakweno aoti Afrique du Sud aza na kin aodondo na kin awa na pesi mbote na Rose Mata mama na Marashi na kinenye la pesimbote na Safi Mwengo donc bango nyonso ba soleil d'Angola na pesimbote na donc batu nyonso ba camarade na nyonso tout ba na la pesimbote donc boza ka bino numéro de téléphone plus 243 89 57 68 840 plus 243 89 57 68 840 merci beaucoup. Ok, merci. Domination rende tozokoba balobi Pierrot Malanda mokonza ba terroriste na kata Bruxelles kalate na kata ba kin donc toko dondo ande. Voilà deuxième anniversaire sous ya Marakuja. Donc arrivé ya Pierrot Malanda na kata kin. To fêter sous pour la deuxième fois anniversaire à Marakuja. Ba biye mokonza ba terroriste na kata Bruxelles et Dadi Manaka na kata Belgique ya ngande ko moto aza charge ya kolata Marakuja na lobaka so lekiye. So monde qui reçoit charge na ngako lekaye oyo tche libaya Dadi Manaka na kata Belgique précisément na gare du Midi dans salon de coiffure ezaka moko okuta Dadi Manaka na ba jogo musubazana ba prêtre bazé belé wana papa fils muma to komina suka pour na conclure moi conseil des alaka numéro de téléphone pe ba dédicace na baye. Merci Marakuja nga vraiment conseil eza moi muké pour bande ko pe ba pesi ba conseil déjà
Vraiment, les combats sexe, c'est les combats sakanango te. Donc ce qu'on raté sexe, il y a que vino union ce qui est dans la maille. Ata au Bali, divorce et l'ando kaka. Donc ils ont le rôle le mot combat, ils ont la moitié, ils ont la balle, ce besoin de rendez-vous. C'est préparé, moral na ils ont la bien. Au moins que c'est ça, ninga na yo. Ma couche na yo biso que ils ont la base mususu. Ozo passer les rapports. Ndembe nzazolo banazo bende matoyi koloba ndenge wana te venger munene moi ezali koloba ndenge wana te o passer na moi si rapport mais ye azomona ndiri avandi na ye abomone kutu bangungi mais eloko za munene azolo eloko te mais conseil on peut ça na bana basi ba venger na bango za munene ata omoni ke mobali ngo azo mais sala moi effort on peut ça mobali pe moi sentiment. Et vous barrez caractère, hein? Yo mo yebi ki eloko nanga vraiment na mele nanga jo mais pèse mon sentiment pour moral et ya au travail grâce à moi si. Ce moi si pas travailler te, au travail bien te. Mon bali peut se travailler bien te. Moi si pas travailler te. Onyoko la ye. Onyoko la pe moi so onyoko la mbali. Surtout bande ko na biso abasi, faut ko soigner eloko wana. Wana benga ko wolo, eza wolo. Ah! Et là, un sentiment naturel, on a battu la carte. Il y a un bisou to landara to fifi na kaka. Conseil nanga ya ngwana. Ba divorce zo ya pona magamba sexe. Magamba belé ba chéri bazo kima mibal. Pour chéri mso ko kima po kenda ki ameki yo boyelo te akimi yo. Pour mon bal il faut se préparer à conséquence. En tout cas to lingi bino mingi. Vraiment émission na bino yango yo. Soki to lobi mabe bo benga biso. Si vous pouvez le malam, place aux Zangisi, pour le bien qui vous Zangisi boye, donc continuer toujours après la bino. Bambote et belé, na vie nanga ambassadeur qui jabron au mon niveau, ambassadeur qui jabron au mon niveau yaya. Biso bambote belé émission en Hollande, Fallon bongo na gacha Paris, Kati anyata attaquete, Kati attaquete. Wana mon ami propre, masananga dada, mabaluka za na gacha Brésil, émission yango Numéro nanga na oke musika te. Naza na posa ba conseil na bino bo benganga. O nyonso mo muke o nga na yebi. Na ko expliquer. Po mutaleki muninga azate na maramba love, na maramba sex. Moi muke pe yo za nango bakiselanga. Nga pe nga na za nango na bakiselio. Numéro nanga yango wana plus 243 89 98 073 24 plus 243 89 98 073 24. Na lingi bino mingi au mystère Lovalova. Okay. Merci vraiment bien dit Abalolo. To comme na suka balbi Jean-Pi Pipina Mukuna Jean-Pi Pipina Mukuna na kacha Belgique. Mon vieux Zalayo chez Maracuja si tu solol, on te solol. Si tu ne solol pas franchement, Dimitri Bonganya Boga Moroboé. On te solol pas. Merci à toi Pierrot Malanda Mokondi. Il y a des théoristes à Bruxelles, sponsor number 1. Il y a Maracuja P Mbétologie. Et merci à toi, 9 lumières. 9 lumières. 9 lumières. Dans Zalayo, mon papa Zalayo. Et merci à toi, fils du soleil, Mampa. Comme Nasuka Karane Zalaka. Et Dadi Manaka, Nakacha Belgique. Tout est les mapona au pèse la mbote malgré que soit un plateau moi va mbote ça la bien merci pour mototo dikizeko babi sola Ricardo Zoa le vieux makambo merci grâce Dimitri Bonganya What is it? It's extra Yeah M2M Tika mwana bato Obengisa kiye na resto Osombi biloko futi Omemiye na supermarché Oni biloko futi Obimisi porte-monnaie Okapeliye ba dollar Komi na posa zonge pa na bango Oligyo memaye na kuzu de Tika mwana batu 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 Jean-Marie Liboma les gonza du abima kaka na buto Toye ko bimisa na mposa